kokanga wana pe eza pe babenga pe discrimination mais babandi solution ezali esengeli tovanda to raisonner nini tokoki kosala mpo eloko wana esili ezaka facilité soki otali même na monde bato ebele balita contre homosexualité bakoka yango te c'est pas facile. Nga person na nga esa soki omoni surtout liboma ada pe ida nani kanga mema bata sate na mboka na ba fase ba ono bakende na ba étranger ba ono surtout balu bakende banani balu bakende ba ono so bakende atoka to sufu mingi na mboka tika boy tina te si bon pour ba pede avec son na pede to kanga yo moni ndeni maluma faut bon bango photo vraiment Babylon va pédé aussi ailleurs, aussi Europe, mais tout il y a totalité va pédé où il faut extrapoler, il faut exagérer, mais qu'est-ce que les vatana va où ça la photo. Ah ouais, Kakebeti, c'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon bon des fois Pembe, Didier Masuki. Endichu, Narcisse Desaron, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi, et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi, et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi, et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Kunaga na zaku ya biso Kunaga kilema tukingeko Kutala na biso Avide public Kunaga ko kilema tukinde Parce que le long de coup Ils ont des faits Parce que le long de coup Tout coup se fait là Nous m'ont coupé On y est buné la vie du public Et bien d'accord Comme ici c'est quoi comédien Des coucou Abidi Pibi Didier Masuki Abidi Pibi chez Didier Masuki Abidi Pibi Didier Masuki Abidi Pibi. Voilà, bonjour à tous mes fidèles. Il y a avis du public. Avis du public, on le toujours actualité. Nous avons un combo de chaîne. Avis du public. Conseil public. Manolaka, Namola Ipe Namosindo. En tout cas, merci beaucoup à mon boss du Masuki pour l'opportunité. Ce sera toujours le Kina. Manolaka, Namola Ipe Namosindo. La grande dame, maman, pour te laisser. Ok, m'a dit là de du média. Oya Panzarante, Namola Ipe Namosindo. La qui nous a donné à l'emba pour la construire. Public la biso. Voilà. Monsieur Constant Moutamba, notre ministre de la Justice, après ça qui ndingi ça beta kimbela na ba chroniqueuse, topé na ba tiktokeuse, banson, ba surtout ba rolobaka ben salité na ba itando wiki topé na ba comment je peux vous dire na ba site na bango encore le ba installité wana ba kokanga bango exemple to mola ki déclaration Marianne Tumba akendaki na boloko pour 4 jours mais ba kendaki de gauche à droite ko lo ba été de kosango mutakangisi ko lo ba été papa na biso wale se takangisa ki OK zala ki pona bongo te vu que makambo abande ko sala nde ba porta ke plainte pona kokanga ye alors pona ndingisa oyo ministre na biso ya justice apesi na ba tiktokeuse surtout bino bo moindeni public nanga bo moindeni alors to selon pena public qu'est-ce que ezali malamu to ezali mabe. Voilà, merci beaucoup en tout cas à tous mes fidèles à la Rosarabe micro baladeur parce que ben salité côté ma casse surtout bala biso moi tout à sur téléphone na ba exactement tout à sur télé na ba na salité en tout cas na Rosarabe na public bobo message en tout cas mon cos ya moninga tonton bonjour est-ce que na to sur la mouké la télévision si y a moyen d'ailleurs toujours à moi mon tourna moko. Pour ça, moi, je non, 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 filmé, on a soit permettre de bazuer. Parce que mon tout bon, c'est encore na dit le laisser, na chroniqueuse à avis du public. Mais quand tu sur la mouture, on a la tiktokeuse, ben salité comme la télévision, comme la téléphone, tout et tout. Bato quand on dit comme ça, Marianne Tumba vient marambo le baki yo yebi. Yo en tant que moi na mboka, ministre de la justice, a pesi ndingi, sa pesi ndimola que non. Moto tout ko ba ben salité. Na télé ba okanga yo en tant que moi na mboka. O se paye na moto te.
te na CP non te limbisa mama limbisa vraiment Moyen le béate. te moyen le béate. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup à tous mes fidèles. Il y a avis du public à Toro Manuara la Moulaïpe na Mozindo. Mon papa moi Rolé. Tonton bonjour. S'il vous plaît, je suis Nadine Lessé, la chroniqueuse à avis du public. La ligne là tout normalement motouna non la zone dans l'image té. Si on peut permettre de filmer pour tout normalement motouna mais baleza ah. Tokoki. Bon les amis. Voilà, au cause mon qui pour la mitoué pour les cas. Mambo ko leka na télé mo yebi en tant que moi na mboka papa na biso Constant Mutamba ministre de la justice a tu ko pesa ndingisa ete maloba to be insalité comme na TikTok moko sa moninga na si mo ko mona ko finga mama na ko bati ba parler ba miniature lelo ndingisa ko balobi ete moto ko ba insalité ba ko tena boloko impression par rapport maloba. Bon, ils ont des décisions, moi, ils ont malamu mingi. Surtout pour l'éducation ya mboka, l'éducation ya bana. Ils ont appelé pour sauver l'image ya mboka na biso. Moi, nous biso tous les Africains, tous les mindelete. Moi, nous biso Africains, et là, l'éducation ils ont été. Et puis, les journalistes, ils ont été pour bongo. L'image ni bapé ça rappelle pour la famille na bango. Ils ont l'accès que ba outil la famille, ils ont l'éducation ya mabé. La bandi ministre de la justice zali décision moko ya mutuya et puis te bonheur pour s'attendre que mutuya soit courage à sa décision bongo pour sauver l'avenir la mboka la biso sur le plan de l'éducation. Donc asali malamu ngana na encourager. Merci. Merci beaucoup ça malamu encourager pe ça ki sundingisa mofu pour na ba PD mo yebi ke bana ba ko kolanda ka ba influenceur na biso te ba influenceuse na biso abi ke so amoni moto moko akosama ngamo lokola PD ba kangaye yo pe impression papa maloba bon wana na bandi normalement ezali malamu décision na mais il faut esengele le kana ba loi moni to za mboka o za mboka mibeko voilà soki ba voter loi wana je pense que tu peux appuyer en haut, tu peux se faire la loi. Comme les gens ont droité, on a une limite que ko simba. C'est vrai que la loi est là. Ceux qui l'ont ezali, ça va. Ceux qui l'ont ezali, te baba maintenant que ça la loi. À partir de la loi de dans le Kanga, bako luka solution. Ko Kanga na pe, ça peut pas de discrimination, mais la bandi solution ezali, sengeli to vanda, to raisonner. Ni to ko sala po eloko wana et si les actes facilité voilà sur tel même dans monde ba payer belé ba lutter contre homosexualité ba koka yango te c'est pas facile pour le bana ko appliquer na ko silisa yango ezali moi passe ezali moi passe voilà moi sengi ba kamere ba vanda ko tile la ta mindele mo azo ko solution yango bien que makamwana utakuna ba ezali sujet mo ezali très vaste. Mais quand même, voilà, un peu. Merci beaucoup. En tout cas, si vous avez moi, le représentant Constant Mutamba Kolanda, vous avez ce message. Bon, on a encouragé Kaka. Voilà. Je pense qu'il y a Azako se faire remarquer par rapport à la décision Zali Kozwa. Malgré que nous sommes critiqués, car nous sommes alimentés. Mais quand même, il est très positif et là, on a CP Néangwana. Voilà, merci Naé. Merci beaucoup papa, bonne journée. Merci. Merci beaucoup à tous mes fidèles, avis du public, à Toro Moro Cérémonie. Papa Langa, papa, bonjour. Comment sur la moquée? Maman on a poussé na yo, olimbisa moquée. Maman. Chacun a son travail, voilà. La saison maman moquée pour la moi nzela baba tungisa ote. Voilà, oza mwana mboka, ozali moko ya bana mboka. Ba mbeko le mboka na si moko yebi. Papa na biso Constant Mutamba pesi mibeko ete alingi te ba insalité na télévision. Ba TikTokers ba komi koloba ba buzoba, ofinga ba bêtise maman na tata na yo, comment tu as parole ba miniature et puis la personne sundingisa mususu to moni PD to kanga to ke nango to ke na justice. Yo en tant que mwana mboka, ba komango impression na yo. Nga personne nga esa soki omoni surtout liboma ada pays da nani kangaye memaye bata salte na mboka na ba face ba onto bakende na ba étranger ba onto surtout ba lo bakende banani balu ba bakende ba onyo so bakende en tout cas to sufu mingi na mboka tika boy tina te ya solo to sufu boy OK boy ciment ekomi 50 000 par sac voilà mais allez oma mutaba so 1000 fois mais nani okamat so tina ni ya solo wana na lubika bongo ya suki na ngana merci beaucoup mulu ba étranger ba matama ba mo la mboka te pani malo ba mabebo ate to souffrir mais na suki na ngana merci papa langa merci vraiment en tout cas public ada vraiment na kanda vraiment na kanda
yango retour na sujet mosusu boya kene na sujet mosusu. Merci beaucoup à tous mes fidèles to ko manyola ka moko c'est moninga tonton tonton papa bonjour ah bon on bi ko kara bonde niko na bolo za musala moto za mulona bon te limbisanga nga za chroniqueuse ya avis du public olimbisanga moke pona na kata mwa musala na mwa 2-3 minutes ka mwa motuna ministre wa mboka Constant Mutamba apesi ndingisa ben salité na ba tiktokers eleki en tout cas ba bêtise moko si amoninga moto ba susu bêtise bakangi ben impression na par rapport na ah bon moi impression nanga zaka ke za nango normal pays singa ke tambola na ba ordre mboko ezangi ordre ezamboka kokufa donc na sepele na initiative wana esengo nanga ezala ndingo na soki sala mibongo et bon pour na ba PD na ba so kutana PD to kanga PD de la justice bon bon ngai impression nanga nyonso kozala kaka mboka oyo soki mobeko mongi kosenga ko changer makambo ezala malamu pona biso peuple congolais to na posa changement so esengi ba loi moko pona kolongola ba makambo lesbienne ma loi moko pona makambo etali vie ya Congo ezala changer ezala sengo mingi pona biso ba congolais minga koloba veneza te. Merci beaucoup. Bon pour la papa Constant Mutamba musala na kosala ko sepela nango est-ce que dans les ministres de la justice te sepela nango makasi elo to senga kaka ba bakselinde de sécurité pona Congo mutu soka ina makambo eza po ebemboka azala toujours combattu yango tozo sepela mingi vraiment musala zo sala pesa biso sengo ba bakselinde de sécurité te ozala malamu pona bongo donc biso na Congo to kande bato ndengo wana so bazata 5-6 et aux amalamu mingi pour la développer. Merci mingi maman. Merci beaucoup papa, bon boulot maman. Merci beaucoup à tous mes fidèles. Il y a avis du public à Tokosola Kakana public en tout cas Toko Manyola Kamokos Mamoninga. En tout cas les Cambo la contre la TikTokeuse surtout les éducatrices de masse. Tolobaka toujours tout ça surtout sur les influenceuses. Nous tout ça là ba imboka ba Rolanda yo ba ko sepela ba ko ba sala ko sala. D'ailleurs ba manzoto asali na publicité moto alanda ka elinga ka toujours asala. Moto afinga mama na yo ben salité bana lelo bazangi ba chombo te ba android te. Mingi ba TikTokeuse ba contre même ba TikTok wana kotala ba salité ko finga la moko c'est moninga en tout cas et l'équi trop c'est trop en tout cas ba TikTokeuse bo l'équi si ko finga en tout cas papa la biso Constant Mutamba longonya na musala na yo ko sala en tout cas toi toujours papa bonjour olimbisa moke nga na dine lese chroniqueuse ya avis du public na monyo ko leka bolimbisi moi motuna ozamo la mboka papa biso Constant Mutamba ministre de la justice après singingisa ete moto toi ko la bêtise na ezali bongo na tope na biso ba TikTok ba chroniqueur tope ba chroniqueur tope ba TikTokeuse ba kokanga ye maloba na yo en tant que moi la mboka c'est pas yango. Bon, merci pour la parole madame les journalistes. Côté il a fait ya ministre ya justice. En tout cas, même si nous avons le ministre de la Justice, son excellence, mais c'est le président Loba qui, justice congolais, ils sont malades. Mais, aïe ko la musango, on a lancé à continuer à faire ça, musala bongo, pour avancer le dossier. Alors, on a mis le détourner la bongo. Ainsi que le ministre de la Justice, ministre Constant Mutamba azate no senga nzambe apesa ye bambula ezala délai aye ba kosala musala mais on a kofinga ministre faut bakanga ye afin à arrêter parce que aza contre ministre a tellement justice pour la police congolaise comment va milibi yo dossier eza na parquet mais yo batinyo makala ba bimisho na makala samba ni dossier netika na parquet mais yo suka côté na justice wana il be futa ba droit la mandi fonction sala ki futa ngona kese ya l'état et konde ba côté la fitini ba linga yete po kaka aza na point wana tombeli point wana nzamba ko sunga ye population to ko sa pona ye et ya c'était pona ke okisali mabe na sotisi mutu ministre obimisanga te yaza ke pona peuple yaza pona tout le monde en tout cas nzambe apesa ye non c'est peut président oyo ya suna 2028 na élection oyo rozwa
na osenga na nzambe basala na ministre ya justice osenga te yako bata président te ezala ndeko okende eza étape par étape mais lelo mpe yapa kopostule na présidentielle en équipe ya président de la république. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup, la ministre de la Justice. À ça, la peine, Moussala bien. Et ça, on a eu Charma, la Fakitamba, la maman, Fou-moi, le double brassard. Baya peut battre la bishop qui s'est Skouna. Kuna peine, en tout cas, pour la Macadam, Kuna, tous en apôts, ça, il y a développement à Guissé. En tout cas, je vous remercie. Merci. Et bon, député, nous avons député na gisensu nayebi bango te basalaka eloko te tozalaka kuna sodina quoi gouverneur nani vice gouverneur so maire atikala moya ya banga moyo lelo nzambe asunga ta biso baoyo tozalaka na posa kosalisa peuple congolais lelo biso boye banega ndaki sensu so lelo biso tozwa ta pouvoir un jour nzambe asuninga akomi ata bukumesta kisensu ata nai na olobela kisensu po kisensu asalaka alobelaka kote na ye me kote mosusu aisolaka yango yango omoni apobaka tobenganaka ye apobaka tobenga tobiyo ya kisensu yo oyebika esika yo ovandaka po bakote mosusu po kisensu eza monene so matisa yango bi misumu kota bagentini mobila okiti moke edesanaka kisensu totika komona ye te me na osenga boye bolimbisanga bolimbisi bukumestre na biso ya kisensu awesala mosala kitoko Godé papa Godé awesala mosala kitoko en tout cas bandanga na botama na kisensu naoke déjà 30 ans yango na kisensu natikala komona yanga bukumestre te atambola ye komona kaka Godé ke ayotambola na basouciete soki osalaki mbeba ya mabe nde akotika mbe soki osalaki mbeba mabe oyo bakangaki yo mpona carte électeur nde aza na capacité ya kobimisa bato en tout cas bukumestre ya biso atambolaka pena en tout cas na kosepela pena bukumestre ya biso azala kaka botika yo so bakolongola bamisusu me bukumestre ya biso Godé oyo bazoboya ese baa bakuluna oyo tolingi ye te wa baa bakuluna oya kangaka nde bakuluna biso toya biso bakuluna te songa na oseplane ndeni population eseplane mpo awasa mosane kitoko merci beaucoup en tout cas eza mpona point moko oyo bino botelemisi eza kitoko pede oyo lesbienne afazala arrete bakoki kobebisa yo oza bobotemo mobali omikomisa oyo apede point yonga de neti ndenge na baso na boye toujours en forme boye ah non jamais toyebaka te eza basiance toyo ngateta bango eza pede bu soki okomi na la police yango mpe boye bakoteme bango ye nga pede lesbienne nga nasesa yango bajete natumbolaka bango mpe soaleka pede soki alobi boye tobundi atokoma ya justice mpona omonaki afinance mbongo na foyi moso justice kaka congolais kaka etelemi kaka batraite maladi oyo eza na justice congolais en tout cas tozala mwa ya mboka fa bénéficie na babien na ye tozala na badroit fa bénéficie nga na citoyen ya pays citoyen mo un jour mpe nakozala président de la république toani te en tout cas ministre pena ya justice pena nzambe pena abombaka yo abomba na famille na yo ozala kaka okontinue kaka toujours na bolamu wana mbe bato ya mabe oyo aza nani bavanda oyo politicien ayaki moyibayiba mbongo obimisa ye te oyo politicien asalaki bafika azala wana okangama baoyiba mbongo ya leta ije bafe landela bango nyonso baoyiba mbongo ya leta fe bazala arrete mpo biso peuple congolais tosufri tala to dola tokele ekomi 30 000 baneku okekozwa neku boye oma basele bagarantir ya bilwa omona babeto to na dola sikotala po soki oza capacité yosimba $1000 te soki ovanda ndako ate chambre salon te en tout cas boluka solution ya to ya dola tona posa sociale le social ekomi na RDC tozala biso bien pouvoir vanda ye président de la république vanda na ta santa po peuple congolais awa se retrouver sikoso po peuple congolais awa se retrouver te en plein eza te totangi bakasi bamisala eza te population tozosouffrir tozosouffrir ti omona boso omoyeka mobali kaka ye ezaka mpona toza kaka mobali koluka matembela bana nde bamisusu baosala bakuluna eza ndenge ya biso te en tout cas peuple congolais toza na mposa to se retrouver toza bana mboka to se retrouver ya babie na biso Congo
lelo tota bokonzi ya se tomona ba président pe bokonza likolo ezali. Oui. Merci au papa Langa et bonne journée. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous mes fidèles et avis du public en tout cas. Avis du public. Merci beaucoup à tous mes fidèles. Toko Magnolaka, Moko Simaya Moninga en tout cas, je vous aime tellement beaucoup. Tout le solara na public, nous moni public a vraiment la kanda, public a vraiment la kanda. A vraiment la méchant ma sécurité. Papa bonjour. Oh le canard, on limite ça sur la mouquet. Moi 2 minutes. Pourquoi ça m'a dit pour toi Nanzela? On a mon lambeau, on a Android. Ministre de la Mboka Constant Mutamba. Après ça qui ndingi, ça prend ba TikTok, ça se va installer la Mboka. Mutaro la bozo ba bakangi. Yo en tant que moi la Mboka. Même principe on a papa maloba. Ah, c'est ça non peu logique hein. Parce que pour le il y a bêtises, il y a beaucoup de TikTok et les réseaux sociaux et partout dans le monde entier. Voilà. Et du coup, en gros, il faut que ça image à pays inhabitué. Très bien. Et là, on a encore le banc. En gros, et on va. Merci. Bon, pour m'appeler, avec ce que tu as appelé, tu as kangaé. Yo, mon idée, il faut bon, bon, côté. Vraiment. Babylon a pédé outils ailleurs, outils Europe, mais tout il y a totalité à pédé et commis à pour extrapoler ou pour exagérer ma casse pour les vatana ba o basa na poto kuna il faut trouver une solution mo bona ba mesures sévères bona biloko parce que ya ba biloko to tolérer na mboka. Merci beaucoup so imaloba ko pesa papa monsieur Constant Mutamba ministre de la justice o lo banani à propos ya nani ya musala ko sala yo anta ke mona bon ngai tant que mona mboka na ko pesa Constant Mutamba azala trop sévère hein. Voilà côté ba le bloc où ils ont en norme, il faut asserrer trop. Vraiment. Merci beaucoup, bonne journée. Ouais, merci pareil. Merci. Merci beaucoup à tous mes fidèles, avis du public, Montréal, à Papa, monsieur, bonjour. Nous nous appréciés, tout le monde merci beaucoup. En tout cas, nous sommes avis du public, en tout cas. Ma chérie, et autant pour qui te croit, na lulu, limbisa sur la 1 minute. Parce que la femme au cœur, oh, tu dis, on va se finir dans la moto le pas. Oh, ici, mais on voit l'image où on est, on va regarder au tombeau. On va voir ce qui oh, nous avons les petits filles. Ah, donc, moi la moto m'a poussé. Moi la moto m'a poussé. D'ailleurs, ça va basali maman na spectacle, d'ailleurs si nous avons été, ba Congo te barata. Ba bota ba Congolais te barata. Congolais lengo wapi. Maman la razambe la rayo bokani. Ma chérie ke akimine caméra. Voilà, merci beaucoup à tous les fidèles. Merci, moi, on a combien de minutes qu'on a quelqu'un sur le chute, non? Merci beaucoup, Koba. Dali Bongo, Banaya, Moto, Moko, Longa Koufaki, Yango Bomoni, Babiloko, Barosala, Nzela, Oekeye, Zongyo, Moaeta, en tout cas. D'ailleurs, bonjour. D'abord, on apprécie. Comment c'est la montée? Je vais vous pour toi, la prince. Toi, la princesse, c'est le rame, pardon, chérie. Comment on fait la prince, mais tu écoutes tout à l'heure? Maman, il est dans TikTok, il y a un peu de temps. Non, tu parles TikTok. Ben, salité, bêtise, tout et tout. Attends, vraiment. Papa Constant Mutamba lobi que muto ça sur la salité na TV, bakangaye. Nous c'est pas malobana. C'est pas nango. Voilà. Pourquoi Papa Constant Mutamba ni? Eh, ça peut me faire malamu. Il y a akara batu babo basi ba inserti na mboka. Voilà. Ane bela olubati na legi na. Pourquoi ba pede ka so kutana pede ça neni? Bobeta, bokangai. Ela bo mboka. Bela mobile, c'est mobile tira mobile. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous mes fidèles, avis du public. Awa toko pa. Oloba, na yakuna. Kasi ya ba wazi. Ah, finalement, on tenga fima mutu fo na tuna e. Voilà, on a dit le laisser. Chroniqueuse à vie du public. Maman elle est na TikTok. Ba influenceuse, oloba ba bêtise, mo si amoninga, papa so constant mutu mapesa ki ndingisa, mutu oloba buzo ba kangai. L'impression par rapport à on la repère sur une caméra pour le bateau. Kasi moi bon monsieur pas on va pédé on le bateau on va pédé toka. Mais on va
Mouké, on maman pressé, moi il fait Mouké. Merci beaucoup. Avis du public. Avis du public. On se constate de traverser les bêtes, mais depuis après ça, la bêtise dans TikTok, la TikTokeuse, la salité, la fin, la bêtise de la maman, la tata, la bêtise. Ah oui, mon taco, mais quand tu es na boloko. Malheureusement, papa, malheureusement, constamment. Et oh, pendant le lobby, vraiment, ils ont solo na confirmant parce que mboka na biso oh, les autres temps on a désordre de ma casse. Le respect exact, droit de rue exact. Et on est donc na sepe na lobawana. Merci. Merci beaucoup. Moi, je suis venu à PD. Tout kanga to kene à la police. La PD tout kanga bango. Yo mo indeni malobana le. Les appels solo parce que bango pe bon. Mais bazawana bazape batu fallait ko kanga bango. Très bien. Kokanga bango na sens que non jamais ce que za mobile comme ça moi si peu au comme mobile était les banda déjà depuis beaucoup na biso ndé eza bon que na sepel que na lobana so papa so constat muta musala ko sala yo en tant que moi na mbolo mo ndé ministre de la justice ouais musala ko sala yo en tant que moi na mbolo ko sala malam bon musala oyo aye ko sala azo sala wana soki eza ya solo na ndenge ya malamu seke eza malamu mais soki aderute wana eza mabe ndenge ozomonela nde kolibere baprisonnier kokanga bato baosala mabe epa na ye toujours moto aza na raison alingi te keno oza na kombo osala odetourne bato moto aza na kombo te babilo oto akosala yo ntake mwana mboka bien wana mpenza eza malamu parce que tolingi te bamabe elekana parce que toza déjà na kati ya bamabe mabe eleki makasi na kati ya mboka na biso sikoyo na badesizio wana oyo aza nango eza mpe malamu. Merci beaucoup papa langai, bonne journée. Merci. Pardon? Na kombo ya fils Kapalai. Papa fils Kapalai. Osala nzela ni osala. Osala nasalaka lemba matete limete salongo rond-point et tendance a toza na nzela na ligne ya super lemba. Super lemba ti ba de to ça osala ndeni combien? Longa super lemba ti matete to sengaka matete za munene. Wenza matete to kenda 1500 francs. Le super ti de 1500. 1500 mutu moko. Courage et bon boulot. Merci. Merci. Merci beaucoup à tous mes fidèles. Il y a avis du public. Merci de recevoir la public, de recevoir la peuple. Apparemment, on est calme. On recevoir la mouké. Bonjour, papa Langa. Voilà, tante. Merci. Merci beaucoup à tous mes fidèles. Il y a avis du public. À Toro Maniola, à Molaï, à Mozindo. On recevoir toujours la public. La biso, à Toyo, à la public. Moto aligna za micro à cause. Moto pas boya leki na ye en tout cas. On vient de mal moi pour y apprendre. Tonton, bonjour. La mono de ma presse, on sera 1 minute seulement, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci beaucoup à tous mes fidèles. Là, c'est le Royoka. Bah, monsieur, c'est la bango caméra. Congolais, la caméra en tout cas. Merci beaucoup. Papa, bonjour. On sera 1 minute seulement. 1 minute seulement. Je suis Nadine Elé, c'est chroniqueuse, il y a avis du public. Marabo ko le kalambo ka mso papa ministre Mboka pesi papa mso ministre de la justice Kosa Mutamba apesi ni dinisa ka ba chroniqueuse no stuba ko ba installité ça veut dire ko bisa jeunesse lelo soko ibeti akangi yo te ataka moi 1 minute moi ataka moi 30 secondes na vifseni parce que souvent ba imba ba Rolando te ba pana na pe na vifseni parce que moi li te za moi Mboka moi souvent moi Mboka yuko ya mwana Mboka to na ngai zoki papa bana oh l'embêté na bénéfice nini bon ça entend que kasi tenez non kasi merci beaucoup naza bénéfice pour on se mboka na yo moi na sunga tsoti est-ce que wa ba sunga ezanga
Merci beaucoup papa. Bonne journée. Donc na sala kaka ona sali wana ngako na zwani. Limbisa. Tenez madame. Merci beaucoup à tous mes fidèles. Bon, moi, je vais merci beaucoup à mon boss Didier Masuki. On a dit selon la public. Comme la réalité, je vous aime tellement beaucoup, je suis obligée au Kata parce que toi qui m'as baissé mangonga, ngonga oh bani bête bana la côté de la musique, donc pour qui m'a baissé mangonga en tout cas, je suis obligée au Kata. Merci beaucoup à Montréal de donner, voilà toujours dans les longo pour la commandeur à mon zindo. Merci beaucoup à mon anti-stress JM Marie Calette depuis Paris. Je te fais des gros bisous. Il s'appelle Asta Cosette, mon ami chéri. Depuis quelque part, je te fais encore de gros bisous en tout cas, je suis obligée au Kata. Tout le monde a bisous, bye.